Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Place nyon surtout message de Kokuta biso. Na butu, na tongo, na moi, ça dépend de nzamba sela mokili na esike kokuta yo. Na pesi yo ndeko mbote na kombo na Yesu Kristu, na ebike kimia na papa, ezali epai nyon surtout ekuti biso na ngonga oyo. Ngane kwa bino mama dasa na memeli biso ba message o nzambe apesi biso ba message moko édifiant, ba message moko ya espoir, ba message moko ya futur na biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Bande konanga naza na kolenga l'air nazwa ki message oyo pe ko pesa ngo boye ezo salanga malili na nzoto. Bande konangi tolanda ba message oyo, c'est pour notre vie. Tozali na tin na penza ya kopesa attention mingi na ba message oyo pe to kabola yango na bandeko tangu mususu bakoyoka na bango mama dasa te l'air mususu bakolanda na bango message oyo te mendeko sunga bango po esika venir na biso evandi eza na ba message oyo tokoyeba yango na ba message oyo tata apesi biso eza ba message pona venir na biso pona bomoi na biso pona bomoi na biso nase ya mokili pe éternellement. Tika tata nzambe na biso azwa lokumu pona makambo azolakisa ngai azopesa biso po toyeba azolakisa biso ke atiki biso te azolakisa biso ke azoyoka biso azomona azobongisa nyonso pona biso. Tika papa na biso azwa lokumu topesi lokumu pona bomoi na biso na ngonga oyo. Ba message on a memi mes bien-aimés dans le Seigneur ezali makambo nzambe alakisinga pe ayebisinga bandeko nzambe asololi na ngai ayebisaka nga makambo asololaka na nga mais ça c'est une conversation pour comprendre ngo makambo nzambe alakisinga dans le calme c'est tellement puissant et profond makambo oyo papa ayebisi biso tika zwa lokumu na okota na ba message wana eza na ba message o papa pesinga fo ezala 4 o papa pesinga par rapport à makambo ayebisinga mena kaboli yango na sali yango oli na sala 4 vidéo na osala yango ta 3 po mibale ezokende presque même message mais en tout cas eza suite ya makambo donc eza vraiment likambo moko mulai profond oyo papa ayebisinga. Tika papa na biso a zwa lokumu mais avant tokota na ba message oyo mes bien-aimés dans le Seigneur o papa lakisi biso place nini akoya kozwela biso place nini enlèvement kosala na ndenge nini kosala enlèvement ngo ezali nini en fait et makambo nini ezoya dans la suite de temps papa yebisinga makambo oyo ezoya dans la suite de temps. Yango nazo senga bino mes bien-aimés dans le Seigneur bovanda po boyoka makambo oyo ekosalama dans la suite du temps makambo oyo ezoya dans le futur ya bomoi na biso. Tika papa azwa lokumu naza na sengo mingi malgré que ezo faire trembler ngai mais naza na sengo makasi ya message oyo toyoka yango mais bien-aimés dans le Seigneur to comprendre que c'est vraiment profond. Tobondela po Saint-Esprit aide biso asunga biso na kososola ba message oyo totika nyonso na maboko ya nzambe na biso po asunga biso na ko comprendre po monguna ayiba biso semence oyo te ayiba biso bénédiction oyo te parce que c'est ce qu'il fait. Tobondeli avant message na biso na kombo na Yesu Kristo. Papa tokumisi yo tata nzambe nga nasengi yo napesi yo merci nazongisi lokumu epai na yo po ozali malamu papa po ozali malamu po ozali na bomoi po ozali kosala po tiki biso te papa oza papa malamu papa bolingo nani akolinga biso lokola yo azali te zwa lokumu na kombo na Yesu Kristu zwa lokumu po na makambo ozosala po na biso banano po na mokili mobimba. Merci papa po na grâce oyo ya kozala mwana na c'est une grâce ya koponama na misu na c'est une grâce ozali nzambe totiki nyonso amen na maboko na yo papa ebandeli pe tina suka tika ete bandeko nyonso bakotala message oyo
bazala protéger na makila na Yesu Christo. Semence oyo pesi biso evanda kati na bango. Ekola kati na bango. Ebota pe mbuma kati na biso nyonso tu. Na kombo na Yesu Christo. Sunga ngai, batela ngai, mombo oponi, na bataki nyonso tu ya monde ya ténèbres. Ya banguna na yo, banguna na biso. Nul est sans effet, papa na onyo so ko telemisa musapi contre ngai. To contre bana na yo. To contre bana no bako évangéliser, bazo évangéliser déjà par rapport à ça. Popo ni biso ebele na zanga mokote. Na kombo na Yesu Christo. Message oyo ezala protéger na makila na Yesu Christo ekende na mitema ya bana na yo ebota bambuma. Et délivrer, et sunga, et sauver ba ama bana na yo. Na kombo na Yesu Christo. Molimo na yo sunga biso na discernement. Parce que c'est l'esprit de Tata Nzambe qui convainc et convaincre biso. Olobi, tes enfants, tes brebis entendent ta voix et ils te suivent. Tika bana no ba oka mongongo na yo, pe balanda yo na kombo na Yesu Christo. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ndenge na uti oloba. Na zui ba message nzamba pesi ngai, na biezali 4 messages, eza 5 messages, mais na sali yango en 3 vidéos. Normalement eza 5 messages, mais message neti message mi balé sali presque message moko kama nzamba pesi ngango 2 fois différemment. Na message mosusu eki ensemble na sangisi yango na sali nango message moko o mosusu etikali na osala yango nazo obligé na sala yango deux messages séparés pour eza vraiment 2 sujets où nzamba lobeli biso différents, mais ezota la même makambo to comprendre yango na suite de temps. Tika tata zwa lokumu nazo kota na ba message. Mais bien aimé dans le Seigneur, na lalaki c'était le 17. Le 17 mars. Nalali na butu, na moni nzamba transporter ngai po ebisanga makambo, po alakisanga makambo. Donc na bandi kolota, juste na ndoto. Na mimoni na bandi kotambola. Nazo tambola, na yebi esika na utaki te, na yebi esika nazo kende te. Mais nazo tambola, kotambola nazo tambola na moni mutu moko boye. Abimi na nzelo nga nazali kotambola. Abimi ka boye na yebi pe place a utaki te. Alors mutu wana bandi koyebisa ngai. Abandi koyebisa ngai, j'ai bien écrit. Atuningo zo luka nini. Na répondre ete. Tant mutu na tuninga bongo nga na moni na yebi ete donc na répondre ete. Atuninga bongo yé moko a répondre na question atuningai. Donc pour me montrer que na yebi eloko zoluka. Na yebi eloko nini na zotuna yo. Atuningo zoluka nini après à répondre nga lobi na nga. Bandi obolanda nga bien. A répondre nga lobi aéroport oyo zoluka. Aéroport oyo zoluka ezali na Congo. Tanga lobi na nga bongo. Bien sûr tozala na besoin ya molimo nzambe, mungongo nzambe sikoyo a pesanga alimbolela nga a expliquer nga makamni nazo yoka. Po magamba molimo na comprendre ngoti. Po na mi yebite l'air wana nga nazo luka aéroport yo moko oyeba te. Alors mungongo nzambe banjo sanga boy. Muto na l'air alobi na nga bongo na bandisiko koyoka. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Abinanga ozoluka nini, aéroport ozoluka eza na Congo. Siko na yoki mungonga nzambe bandi kolobela ngai. Oui ozoluka aéroport. Aéroport ozoluka eza na Congo. Wana mutu na mutazo ebisanga te na oyoka voix ya nzambe. Voix audible ya nzambe. Aéroport ozoluka eza na Congo. Elingi kolakisa ke aéroport oyo ozoluka bomoi na mobimba. Elingi kolakisa enlèvement.
oyo lukaka ezali royaume de bandeko nanga Bible eza ya solo. Oyo lukaka ezali royaume des cieux. Oyo lukaka eza bokonzi ya likolo. Ezali place yango ekosalama ezali na Congo. Esili na lamuki na sutuki na pongi. Na comprendre très bien. Donc molimo nzambe, voix audible nzambe kotisi ngai yango au plus profond de moi. Donc à faire comprendre ngai. La Bible déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, otoluka kezana no bokonzi likolo. Et loko o à faire nzamba faire comprendre ngezali ke démarche nanga na mokile loko na lingaka. O na luka ke ko salama na Congo. Donc enlèvement et ko salama na Congo. Clairement. Bandeko. Nazaki na sengo. Nazaki na kokamwa. Nazaki na baetanyo surtout. Alors, na koti message à mi balé pour après to ya ko discerner yango malamu, ko partager yango malamu après ba message mosusu na opesa pour te comprendre mieux makambo nzambe azosala. Mais bien aimé dans le Seigneur, nalali nzamba zo lakisanga après son jeu nalali nzamba zo lakisanga ba cuisinier na biso ici kanga na salaka toza na ba cuisinier. Est-ce qu'on a ça là qu'en fait mes bien-aimés dans le Seigneur eza esika moko oyo eza reconnu awa côté na vandia eza ezali première place oyo batu nyonso to bazala na bambongo batu nyonso to bazali o bayeba naka batu ya ba fonction ya minene o bazali reconnu o ba vanda côté oyo surtout mais ba utara pe bamboka mususu ba utara tozana ba utara ba Allemagne ba Hollande ba utara bamboka belé ba ya katina esika oyo po ezali esika mo réputé. Sikoyo kuna tozana ba cuisinier moko réputé. Tozana cuisinier moko ba cuisinier moko kuna surtout chef ya ba cuisinier, chef na bango nyonso, chef ya ba cuisinier na biso. Mes frères et sœurs, ceux qui ozali na motema to kokosala na été, il est tellement orgueilleux. Il est tellement orgueilleux. Aza deux fois insupportable. Donc babanga kaye même na mukolo muto a sala esika wana na ba moyen na ye. Donc ba pesa kaye respect place nyonso. Donc c'est lui qui décide. So il le lobby le lobo changer boye. Compagnie mobimba wana to changer. Po ya lobby. So ka senga lobby na linge lo côté bo changote. So lobby na linge lo côté to longolango. Donc azali tellement orgueilleux. Ndenge ba sala kay wana titre wana zanango ça lui est monté à la tête. Alors mutu wana zandengwana ngana tala kay na lobaka. C'est pitoyable kozala orgueilleux. Bon alors aza pe na batu na ye ba adjoint na ye et tout. Misusu pe baza ba adopta caractère na ye. Ce sont des orgueilleux en fait. Même batu ba collègue musu bon, c'est pas ça le thème. Il y a un message on a une appel ça mais nazo yeb sabino moi moké pour beau comprendre batu ceux qui baza élevé ndenge nini ba komaka et ils pensent qu'ils sont devenus à la fin bangonde baza likolo na nyoso mais bo kama nzamba la kisinga to noter message à liboso na lali nzamba zo la kisanga chef à cuisine na biso na adjoint na e bavandi bango mibale na moni bango na ndoto na bandi kolota na moni bango bale bavandi kovanda bavandi bango mibale bavandi esika moko bo mais ce n'était pas neti cuisine na biso musala wana et comme neti bavandi ka place moko bo na ye bien openza te bavandi mais bazo lobate on dirait bazo lia on dirait bazaki kolia bazaki na cuisine bavandi on dirait bazaki peka na batenu moko neti ya musala mais bazaki mitu na bango na se bakitisi mitu na se tête baissée bazaki vraiment ne sengoté et puis chef na biso cuisine wana na ndenge na monela ki avandelaki tant na moni ndoto na
ne bandelaire na moni j'ai pas compris avant ndara bongote ye na kati ya cuisine na biso na bureau na kati il y a tout il y a na ba ordinateur aza pona sala ba biloko olia ba recette aza na ba appareil mo sophistiqué. Donc avant de la bongote na moni ba vandi bongo ba mbale bazolia na telemi na comprendre nanga te bandeko na yoki mungongo nzambe bandi koloba nanga omoni bato mibale bandeko bolanda bien. S'il vous plaît. Oh là là. Nzamba bandiolo bananga boy. Omoni bato mibale. Place wana bavandi. Eze sika bavandi bazo salela yo. Na comprendre. Na bi. Olobi nini? A répéter. Nzamba bandeli. Abi na omoni bato na mibale. O bavandi wana. Mindelo mibale bavandi. E sika bavandi wana. Eze sika o bako salela yo. Bango mibale bakosalela yo. Sili. Na vandi sikoyo na bandi ozwa discernement bandi ko yelanga. Donc abandi opesanga compréhension, abandi ko monisanga makambo alobi mais bien aimé dans le Seigneur na so bo comprendre. Donc nzamba zo la kisanga batuana, azo ebisanga moni mindele oyo. Bakosalela yo, bakokoma bana misala na yo. Bakozala sous siko bazalité na ebité so bozo comprendre. En fait, ezate que il faut basalelanga vraiment bakoma bana misana nga mais c'est une façon. Eza langage ya nzamba ko ebisanga ke mindele oyo un jour bakozala sika ona te bakozala bana misala na yo. Pourquoi na accompagner mon message pour bakozala bana misala na ngai na ya bino mes bien-aimés dans le Seigneur nambo kanabiso. Où est le deuxième message? N'a pas ce message à message pour te comprendre bien. Nalali a le 29 mars ya mois oyo. Nzambe abandi ko lakisanga nalali nzamba abandi lakisanga to vandi na ndako na zaki na bana. To vandi sikoyo ndako to vanda qui c'était une belle maison ezalaki mais comme une maison vitrée complètement. Ezalaki na ba vitre. Ya minene. Donc so ozota aneti likolo na plafond, ozomona vraiment ozomona libanda, ozomona paysage, ozomona c'était ezaki vitré. Ezaki vraiment kitoko. Donc moi je me sentais à l'aise et puis atmosphère ezaki kitoko. To fandi na kati mbala moko me bien aimé dans le Seigneur na yoki to bandi ko ka makelele. Makelele neti libanda na kati ya ndako na biso te ndako zaki bien calme on était dedans dans la maison to bandi oka makelele on dirait makelele on dirait bato bazo ganga on dirait to comme otala comme ezaki vitré to zotala libanda to comme mona mulinga vitré wana eza protection ya Nzambe déjà to comme mona mulinga neti mulinga makasi bato bakomi okima eso comme grave. Oh, si comme on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Nabi non, na fungola na no fenêtre na meka otala libanda et lo oni nezoleka. Tant nous autres na moneti ba voisin na biso ya en face. Ba mais bien aimé dans ce bon moni banda ko ezalaka. Ba Velux, ko ezalaka ba fenêtre penché bo ezalaka na ba fenêtre na toit. Ba genre ba fenêtre wana. Na moni sikoyo ba voisin na biso bazo bima na ba toit wana. Bazo kima bazo ganga bazo bima na bato wana likolo siko biso to vandi na kati na muni et là on a remarqué siko qu'il y a un problème l'air na muni bango bazo bima na ba fenêtre likolo nga bima non makelelo tozo ka il se passe quelque chose na ye siko na fungoli fenêtre pona tala na muni effectivement bala mobima donc biso to zaki calme c'est comme si on était éloigné de tout ça. Bala mobimba mobulu et puis batu bazo kota na bandaku na bango donc bituma donc nde bazaki ko bima na bazako kima siko nga bandi ko tuna bango mais qu'est-ce qui se passe bozo kima nini eloko nini ezo sala mama kelele bitumba moto bandi ko pena moni ba moto bandi ko pena na balabala na bandaku mususu moto vraiment mbala moko voisin nga oyo en face a reçu kima na par la fenêtre place bazako bima a yesi ko mbango a yeti epa na biso menacer na biso siko nga nazota lele d'en bas d'en haut azolo bananga abandi ko tunanga abazo bisanga
c'est fini bitumba awa moyen te, il faut to kima po moyen zali lisusu te. Yebisa biso, azo tunanga boye bien aimé dans le Seigneur. Yebisa biso po to lingi to kima to kende apesinga kombo ya mboka. To sosola bien, mes bien aimé dans le Seigneur. Nzamba apesinga kombo ya mboka mosusu. Alobi nanga yebisa biso place to lingi to kima. Tolingi tokima na Sénégal. Sénégal ezali na nord ou bien par l'ouest. Tokima apesinga atuninga biloko mibale wana. Par le nord ou par l'ouest. Atuninga ndingwana. Na pesa bango direction. Direction nini ça c'est un message. Na pesa bango direction nini oyo bako kimela po ba koma na Afrique na Sénégal. Donc, fuite ya mindele vers l'Afrique. C'est le message que Nzambe azo yebisanga na ngonga wana. Siko ye azo Nzambe azo yebisanga que les mindele bakokima pour aller vers l'Afrique et Sénégal ezali pe moko ya mboka oyo Nzambe aponi. Mais bien aimé dans le Seigneur, tango alobi na ngande ngwana tuninga bongo, je lui avais même pas répondu. Bandoto mosusu ezaka choquant na makambo nazo mona na comprendre te. Bon, Nzamba ngai ke na bima na ndoto wana na bimi na ndoto. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant on a vandi, Nzamba lobi na ngai, Nzamba lobi na nga boye. Mais bien aimé dans le Seigneur, bitumba o votomone ezo salama. Na yebisi biso on a confirmé biso. Eza bitumba oyo Nzambe ye moko asimbi motema mutu wana. Ye moko asimbi motema na ye. Motema ya Poutine goyoka mutu te ezoyoka ka Nzambe. Nzambe mutu azo contrôler motema na ye. Bitumba wana ekosuka mabe. Ezoke nango malembe comme on veut. On peut le croire ou pas. Oya lingi kondimata ndimati. Mais il y aura un jour mindele barokima. Eza bitumba eza fin na bango. Eza c'est la fin. C'est la fin de l'Occident. C'est la fin. Livre à Abdias 1, verset 1. Soto koti toko mon à la fin des dômes. Toko mon andenge dômes. Et ce qui les dômes, c'est l'Occident. Toko mona, to tanga, to sosola. Nga na mona ngonando. Tazo tunanga, bangi baki man Afrique na orienté bango. Baro kimela kote nini. Po ba bimela na Sénégal. Entre-temps, Nzamba lobi na ngai apesinga kombo a Sénégal, ayebisanga banda kala po na mboka na biso et a confirmé ngai nde na banda ngene bandelike enlèvement ko salama na Congo. Eza na makambo ebele ko salama na Congo. Pourquoi? Puisque kombo ya Nzambe na biso eza Congo. Congo eza mboka te, Congo eza Nzambe ye moko. Alors voilà pourquoi enlèvement ko salama na Congo. Na pesi biso livre ya 2 Chroniques 7:14. Tokomona ke kombo ya Congo ezali ya Nzambe. Nzambo to sambela kanga na bino me bien aimé dans le Seigneur. Congo ezali kombo ya Nzambe. Esika makambu enlèvement ko sambela, esika toko vanda, esika toko sepela na Nzambe tokomona gloire ya Nzambe. Na kopesa biso ba détail na message mosusu Nzamba pesinga makambo ko sala matoko jouir na Congo. 2 Chroniques 7:14. Et zo yebisa biso ke Congo ezali kombo ya Nzambe. Na lobaki yango na loba même na babundeli o bazo défendre cause ya mboka na biso babundela ka Nzambe eza spirituel. Congo ezali kombo apamba ya mboka te, ezali Nzambe, eza kombo ya Nzambe. Voilà pourquoi Nzambe a rappelé nga pa rappeler biso ke to bongama po to ratete. Oye lingi atikala awa na mboka oyo na ba Occident atikala na ye. Eza choix na ye. Mais Nzambe a lobi atindi message. Po to loba te qu'un jour Nzambe loba ina biso te. Oui, tozo wele la koko nga penzako na ozela ka Nzambe loba go. Ana musalo azo sala azo sukola. To kende bongo te. Nzamba ko uzwa bon Nzambe na ye, basali na ye bana na bakisa bango na salite te. Nzamba zana makambo azo sala. Soki to taleli Nzambe to tosi Nzambe, yango Nzamba banda ko ganga na basali na ye
repentance, to se repentir pour te rater mboka oyo te. Pour te rater gloire ya Nzambe na biso te. Nzambe azoyebisanga boye. Oyo akondima akomona kembo na ye, ayebisi biso na maloba na ye. Yango mosali ya Nzambe Elisa lobi, tu les verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Okolia yango te mokomona ngokana misu pona tembe. Oya ndimi makambo oyo tata Nzambe lobi. Gloire ezonga na ye moko. Oyo pa ndimi te makambo oyo tata lobi kaka ye. Nzamba kopambola. Nga na komisi kaka message oyo Nzamba lobi. Na pesi biso verset pour na deuxième message oyo Nzamba alobelinga ke batu oyo ozomona mindele oyo ozomona bakosalela yo, bakosalela biso. Esaïe 14 na verset 1 à 3. J'atteste tout ce que je dis. Eza maloba Nzambe. Nzamba lobi na biso même pas un seul iota ekolongwa na maloba ya loba. Nyonso ekosalama. Yango na lobi ndeko soki oza na tembe. Sala makasi ndeko nanga po omona gloire ya Nzambe. Ozo obligea kondima te mais sala makasi bondela. Soki ondimaka yango te, ondimaka te ke Kongo ezali mboka bilaka esika Nzambe avandi. Eza ye moko Nzambe bondela ye asunga yo. Na pesi yo verset 2 Chroniques 7:14. Tanga yango malamu Saint-Esprit asunga yo comprendre Kongo eza nini, Kongo eza nani. Kongo eza mutu, eza Nzambe. Esaïe 14:1 à 3. Nazo tanga quand même ndambo pour te comprendre que oui, mindele o tozo mona na Occident bako kimaka mboka na bango bako ya kosalela biso bako koma ba esclave na biso ndenge kaka bango basalaki bakaptivaka biso bakoko na biso ndenge biso pe to captiver bango na makasi ya Nzambe moko eza kutu makambo ya bitumba te ekomama donc faut salama nazo tanga livre Esaïe 14 na verset na bandi na 1 na tanga ndambu place na suka na suki poto comprendre quand même. Car l'Éternel, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il rétablira il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera, le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Voilà, continue. Moi, ça me dit tout. Nazane sengo me bien aimé dans le Seigneur pour Nzambe non seulement pesinga makomi mazo pesanga na ba révélation non on est na film mais bien aimé dans le Seigneur non on est na film quelle joie on atangi na maloba na lali pongi Nzambe ya la kisinga bingai mutu na kuloba makambo na ngai mutu na so sala ngo ba dessin wana tale ko sala maboye boye na moni ngo lokola na film. Na moni mundele nenga zotu nanga Afrique eza côté ni Sénégal eza côté ni orienté biso Nzambe koloba nanga omoni bato yo ba kosalela yo ba oza bata misala na yo na moni yango na miso o na yokaki na matoi na moni na miso. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur Nzamba zana pose ya mitema na biso to se repentir. Nzamba zana pose ya mitema na biso to tika mabe. Pour mes frères et sœurs na ebisi biso vérité mabe kozala te na Congo. Mabe kozala nango te. Yango Nzamba to senga biso to sukwama.
to se repentir na mabe, to tika mabe, po azo réunir banana ye. Mais bien aimé dans le Seigneur, moni ba église bozo moni nyoso na Congo lelo. Na ebisi bino lelo. Nzamba lobai na ngai nyoso ekokangama. Église ozana ngote na Congo. Ba église nyoso na tozo moni ozate. Basali nyoso na bomoni, c'est pourquoi nga na otala bango bona so ke la bango ma ba se repentir. So ba se repentir te ebele ba kokufa, nzamba ko boma bango. Ye moko par sa colère. Azoti ke la bango temps ba se repentir. Ba église ekozala te. Na ba église nyoso to yebi ya minene wana ekozala te. Ekobandana nu na bango d'ailleurs. Congo ekozala mboka ya ba adorateur. Ekozala mboka ya bato balingi nzambe ya bana ya nzambe. Place toko pesa nzambe gloire. Place toko tika ye a régner. Congo ekozala su mboka ba magicien te. Congo ekozala su na makambo kilikili oyo tozomona lelo te. Mboko tozomona lelo. Congo ya lelo na Congo oyo ekokoma tokokamwa. Eza deux Congo différents. Bato bazondima ngo te. Comme bazondima te. Nzamba azomona mitema na bango bako mona ngo kaka na misu. Mais bako vanda na Congo te. Po baza ba incrédule. Tozala mayele. Mboka wana eza ya biso. Congo eza ya biso. Nzamba apesi biso Congo pe toko jouir na Congo. To se repentir. Po nzamba mema biso. Abatela biso ye moko ayebi ndenge nini tokokoma. Azo sala makambo po azongisa biso na Congo ya kitoko. Nga na ndimi makambo nyonso papa alakisi nga. Ayebisaki nga natangaki na maloba ne pe na moni na miso. Alors azwa lokumu, papa na biso azwa lokumu, na pesi biso ba passage oyo ekosunga biso na bandi na 2 Chroniques 7:14, na kiti na Esaïe 14, banda na verset 1, tio kiti place olingi, et puis na Abdias 1:1. Ba verset ebele oyo ezolakisa biso guerre oyo nyonso, makambo nyonso nzamba azosala na ndenge kokende, na ndenge kosukela. Ezali nyonso, tout est écrit en fait. Mais ezali kososola, ko décoder parole ya nzambe, ko décoder ba écriture. Esengi révélation, une parole révélée. Esengi révélation à Tata Nzambe. Vraiment tika Tata Nzambe apambola biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Ngai Mama Dassa ndeko na bino, la servante, humble servante ya Tata Nzambe. Na lingi bino mingi na bolingo Tata Nzambe. Batela bino bana na Nzambe. Basali na ye o ya solo, bolembate, bomona makambo ezoleka te. Bana na Tata Nzambe, baskandalo tozoyoka. Tolanda yango te, za distraction. Baolinga bakosa biso poto kota la makambo na bango to boyi. Biso to kangamika na Tata Nzambe tozoyoka ye. Omoni lere nazo lingo pesa ba message musute puisque nzamba lobi na ngazo ebisanga makamu susu. Azo bananga na se retirer côté wana. Na kota kuna mingi te po eko distraire ngai. Na sana ba message très important. Tika Tata Nzamba pambola biso soki Yesu Kristo na biso azongi te na koya komemela biso ba message o mususu o etikali to partager message to te ya baninga. Tote ya baninga po to rate te tozala motema ya bonzambe nzamba azotala ba acte na biso o tozo sala tozo évangéliser tozo dépeupler kan ya banguna tika Tata Nzambe apambola biso et à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.